Maman dit non, tu es mon fils et nazaka ka maman na yo malgré mabe na ngai nandimi mabe na ngai nyonso nandimi kinduki na ngai mais ozaka ka mwana na ngai il faut to vanda to solola. Dernièrement to vanda ki na église to moni frère aye avant disinga ebisinga non papa je commence à voir que manda kuna biso ils ont un problème avec la sorcellerie mais nous avons suspecté maman ou a botingai. On a posé une question pourquoi il dit papa comment une maman responsable peut dire à son fils yo kotika la komona bolamu te yo komona bolamu na vie jusqu'au jour où si senzo tonanga ya basi ndio koyeba na komona bolamu na vie. Ah bon? Oui. Maman wana mwana na yeto mwana na yo ya botika tindali komona azolo bana ye bon maman azolo bana ye bon. Pas seulement cela, boyebi que nazala qui opéré autrefois la maladie appendicite compliquée qui ngai maman azolo bana ngai omituna kate pona ino zwa kambeli ndena ce qui n'a ébissi effectivement toi tu allais mourir dans le moment de l'opération. Ils entre la vie et la mort. Alors bien avant de qu'il en a coup ayoki neti babambi eloko tout d'un coup ayoki étouffement et bamemi frère azo vimba nzoto kingo ezo ya munene azo transpirer. C'est que phénomène yango moyen ya koexpliquer yango eza te kozonga nde bakutani na mama na nzela. Maman yebi non tu es mon fils et nazaka ka mama na yo malgré mabe na ngai nandimi mabe na ngai nyonso nandimi kinduki na ngai mais ozaka ka mwana na ngai il faut to vanda to solola ndenge mama na mwana basolola inga papa babambinga nzete era zolo babambinga nzete akoyi directement et era koyi abandi maintenant kolela pasi awa babondela awa ekei awa babondela pour finir moto akati pema wana frère na biso mwana ya mama oyo azwi ataki koute pa mama na ataki koute pa ya mama na ye quelque chose de vrai et kindoki ezali koexister parce que satan azali koexister. Église ekabolaka mutu te, église eyebisaka mutu te boya parent na yo parce que azandoki parce que aza ceci c'est la non eza rôle ya église. Parce que papa ezani que maman aboti mwana na ye depuis ka nyonso wana bebisa vie na ye te komika na kimokolo mwana sa akomi na 30 ans 38 ans 32 ans parce que tomoni ke tomona pe ba mort mosusu ke ndeko tel ana na 30 ans akufi 40 ans kufi maman na ye moto alie na kino monde depuis bon mois nyonso wana pourquoi pas que maman alie kemba mo azeli ka kola vraiment tina ba âge mo ba 35 ans ya olia ozo monter que makambo wana est un peu moins louche. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Nabino nyonso to boza connecté bozolanda émission na biso rien que la vérité esika bonzambe ekitaka na loye mo na malwa pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana. Excusez, simana on to ya kolba ke nzamba bo to kwaye wapi na maso azosalela biso. Merci na ba nyonso to basuta na musalo yo. Merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel à Zurich. Merci na Philomo ko ya motema bivens de homo depuis Londres. Na maman Gisèle lokelo motema papa Emmanuel na son frère papi Kongela depuis Chon de Fanzama lola mono père mona mama mami mbunga na papa Blaise mbunga bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto yoro bakinzama boto koye wa bien-aimé dans les scènes rien que la vérité à l'auto yambi pasteur OK boyebi déjà très bien pasteur Richard bien-aimé dans les scènes oyazaki attaqué en pleine culte bien-aimé à outina maladie vraiment trop méca boyeba l'attaque en Yerutaki Wapi, pasteur Komaki niveau Nini, qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Parce que Toyoka vraiment basango et belé, que pasteur, bataka en pleine chair, bakoya pe bakufa, pasteur muso bakota comment, bakota ba hôpital, liboso cher, et tout mais vraiment que cela, Nini s'est passé na bon mot. Il y a pasteur Richard, Nandenge tension banal comme Tato, baka que non papa a frôlé liwa bien-aimé dans les saints pasteur a frôlé la mort, tout mais vraiment qui s'est bonzamé na malwana émission lolo rien que la vérité écoutez
pe basali ya nzambe ebele ba o batelema liboso ba cher pe ba oyo basali la nzambe. En tout cas solo la émission yo bozala vraiment de sinanote et bozala vraiment édifié. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Bonne santé. Nzambe azali kobatela biso nosoma bonne santé. Liloba na bande bazolanda papa. Te napesi bandeko nyonso bazali kolanda biso mbote tozali wana mpona koyeba na kopartage bolamu na nzambe oyo abatelaka bana na bato. Tozalaki victime ya baattaque satanique ya un temps, mais liloba na nzambe ekotikala toujours kokokisama na entérité na yango parce que nzambe nalola azali koloba ils te feront la guerre mais ne te vaincront jamais. Ezali promesse faite aux enfants de Dieu que nous sommes. Yahweh azali koloba le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel est toujours là pour leur apporter la délivrance. Je pense que la fois passée, on a témoigné autour ya likambo ya mwana moko tosalelaka délivrance ya sorcellerie, mwana ya mobali moko ya moke e eza na mama oyo apesaka ye sorcellerie. Et dans le témoignage wana totalisaka que tozwaka attaque oyo mpese akotelaka biso kati na moustiquaire et toyebaki na kozwa paralysie, mais par la prière la même nuit nzambe ayebaki na kose glorifier et mwana aye kotubela alobi toute la vérité. Mais cette fois-ci c'est cette même maman là oyo akotisa mwana wana kindoki. Mwana na ye ya mobali tosambelaka na ye na église et depuis un temps il a tout fait mpona koyeba na kodétruire vie ya mwana na ye, mais par la prière nzambe azali kobatela ye. Dernièrement tovandaki na église tomoni frère aye avandisinga ayebisinga non papa, je commence à voir que na ndako na biso eza na problème moko ya sorcellerie, mais nazo suspecter maman oyo aboti ngai. m'a posé une question pourquoi il dit papa, comment une maman responsable peut dire à son fils yo kotika la komona bolamu pe yo komona bolamu na vie jusqu'au jour où kosisa nzoto na ngai ya basi nde koyeba na komona bolamu na vie. Ah bon? Oui. Maman wana mwana na ye to mwana na yo ya boti kati na likumuna azoloba na ye bongo mama azoloba na ye bongo et sukeli wana te je me suis azoyebisa ye namoni que temps ekoki ya ngai koempoisonner yo il faut yeba na kokufa et nayebaki na koseka nayebisi ye je comprends maintenant que okoli na makambo na nzambe parce que obandi kodécouvrir makambo mosusu yo moko. Effectivement depuis tout ce temps on ne pouvait rien te dire, mais oyo nzambe azali kati na kolakisa yo il y a une vérité kati na yo. Mon papa pas seulement cela boyebi ke nazalaki opéré autrefois na maladie ya appendicite komplikaki ngai mama azoloba na ngai omitunaka te mpona nini ozwaka mbeli nde naseki nayebisi ye effectivement toi tu allais mourir na moment ya opération, mais tosambelaki nzambe ayeba na kobatela yo et on ne pouvait rien te dire. Même kozono ya diplôme d'état na bengaka yo mpona koyebisa yo monde de ténèbre bakani oyeba na kozwa diplôme te, mais telema na mabondeli yaka toyeba na kobondela nzambe soki ozwaka diplôme ezalaka ngolu na nzambe. Et les conseils que je peux te donner est que nzambe a révélé yo oyi na mama na bino te, mais nzambe a révélé yo oyeba na kosambela lisusu makasi.
pamba te malgré ba tentative nyonso wana atikali kolonga yo te parce que nzambe aza na ngambo na ye. Et ça, les 2 semaines après, on m'amène les frères à l'église entre la vie et la mort. Alobi avandaki na ndako ayoki neti babambi eloko tout d'un coup ayoki étouffement et bamemi frère azovimba nzoto kingo ezoya monene azotranspire. C'est que phénomène yango moyen ya koexpliquer yango eza te. Nous nous sommes concentrés, nous avons prié et le frère s'est rétabli. Et le frère s'est rétabli une semaine après. Abimi kilt dimanche accueilli par évangéliste na biso moko bavandi bazobenga yeno yaka na ndako wa urgence yaka ya une réunion ya famille et razokoma akuti moko ya grande sœur na utaki mboka ye nde azo poser problème maman pourquoi ozo détruire vie ya mwana oyo ndengo détruire vie na ngai ainsi de suite totala makambo yo osala ngai yaya wana bimisi makambo ebele. Et c'est là où Kaye peut confirmer maintenant qu'effectivement aza victime ya liboso te na kindoki ya mama na bango, mais parmi bayaya ezate na bato oyo baza ba victime. C'est ainsi que frère aye kosenga lumandako soki akobanda kovanda na église. C'est vrai qu'il a permettre yango akomi kovanda na église et attaquer yaka d'une manière ou d'une autre, mais nzambe azosala ye grâce. Mais ye kosala que ces jours-là ndeko ayebaki na kokende ndako parce que kati na lopango na bango eza na sœur na biso moko bazovanda wana par le fait qu'amonanaki te akendaki mpona kotala pourquoi amonani te eyera bandi kozonga nde bakutani na mama na nzela. Mama ayebisi non tu es mon fils et naza kaka mama na yo malgré mabe na ngai nandimi mabe na ngai nyonso nandimi kindoki na ngai mais oza kaka mwana na ngai il faut tovanda tosolola ndenge mama na mwana basolola. Ya ayebisi ete mama namoni eloko tokosolola te yo yaka na l'église soki olingi tosolola na miso ya pasteur. Nde mwana ye akomi ayebisi ngai non tozalaki na mama eleki boye na boye mama alobi azoya mais eloko moko ezosala nga mpasi nayebi ke mama afingaka yo depuis toujours alingaka yo te akanaka yo alobaka pasteur na bino wana jour nakoya na église nakosala boye boye na boye. Et ça m'inquiétait, voici pourquoi elle demanda sur la fois passée, na tourna ki le voir na yebisa kete yo na mama ngai na mama na yo physiquement to yebani te mais spirituellement to yebani parce que j'ai détruit ses œuvres et lui aussi m'a attaqué plusieurs fois. Mais ce que nzamba permettre kaye bana koyawa eza pona lokumu nanza nzambe yo koyeba na kubanga eloko moko te parce que nzambe pe aza capable ya koyeba na koarete makolo na ye place oyo azali ayeba na kokoma awa te. Mais le frère n'était pas toujours calme. Alobi non pasteur nazobanga parce que nayebi mama na ngai malamu azalaka mutu moko troublé ainsi de suite nayebi te eloko nini akoya kokoze lokola scandale parce que eza jour ya culte. Lokola ezalaki programme charismatique, j'étais en train de prier natala na porte ya église libanda namoni mama moko atelemi azotala na kati era moni ngai akimi akei mopanzi naye komona jeune fille mosusu aye atelemi azotala er natali ye pe akei ngambu ya droite et attirer maintenant attention na ngai na comprendre ce qui se passe natikali maintenant nazobondela natali na porte ya église nde naye komona mama wana koti jeune fille wana koti baye kokota
sœur na biso moko aza mwasi ya mwana ya mama wana mosusu bakoti bapeshi bango place nde namoni baprofetese babandi koalerte bato nyonso bazotalisa bango mama wana ainsi de suite. Namoni bato nyonso batelemi babandi kosambela mwana na ye lokola aza responsable ya protocole ye nde ayambaki yera ye alekisi ye bake kovandisa ye esalemi ke deke bakoti modérateur mpe atelemisi bato nyonso po tosambela nde tobandi priere toyoka kaka frère akrie parce que azalaki loin na madame te alobi mama benga papa babambi nga nzete ere azoloba babambi nga nzete akwei directement ere akwei abandi mena kolela pasi awa babondela awa ekei awa babondela awa pour finir moto akati pema wana frère na biso mwana ya mama oyo azwi ataki koute pa mama na ye ata koute pa ya mama na ye nde saint esprit atindi ngai moko na récupéré direction ya prière na bandi kotinda bato basambela nde nzambe aye kotinda ngai epai ya mama nayebisi etombola maboko zongela malobo ya pre ngai mama ayebisi ngai alobi yo oleki ngai na nguya moko te oza mpe na eloko kosala ngai te nayebisi ye mama makambo nguya tokowelela ngo ngai na yo te parce que awa toza kati na ndako na nzambe oyo aleki nguya aza moko se yesu kristo elokola toza kati na ndako na ye eza na moto oyo akolobela makambo nguya koleka yesu kristo alobi okosala ngai eloko moko te ngai nayebisi ye non je sais ke oye mpo osimbisa nga touche ebima ke mwana na yo akofeli kati na eglize alobi aza mwana na ngai te nayebi ye te mama komba yini mama akowanga na mwana oyo aboti kati na libumu na ye nde na ordonne nalobi oke bokanga porte ya eglize ale tobanda kosambela to détruire misala ya molili kati na mama oyo nde eglize mobimba tobandi kosambela nzambe aye kolekisa ngai singa moko na mosapi ya lokolo ya droite ya mama wana nde nalingi na kata yango mama azoboya par la force na kati singa wana na kati singa mama asimba jupe na caleçon alataki akitisi yango atikali motaka mwana boye na kati na église pendant le culte nde nayebisi bandeko nalobi mutu moko abanga te eza esprit ya envoûtement envoûtement ekolonga mutu moko te azolata bilamba na ye moko ale tobondela nzambe tobandi kobondela nzambe nde amatisi bilamba na yo botikanga nakende botikanga okokende te jusqu'à ce que mwana na yo akoyeba na kose releve nde okoyeba na kokende nde tobandi kosala nde napesi mena ordre bazwi ndeko bamemi ye na chair nde bandi kobondela nzambe ndeko aye kozonga ndeko azongi maintenant atikali makolo elembi moyen ya kotelema ye eza te saint esprit apesi biso directive tosambeli makolo ye kosaffermir ndeko atelemi nde mama alobi nazokende kofunda na la police ndenge olongoli ngai bilamba na kati na bato bayaki bazalaki mpe na mwana na ye moko ya mwasi nde mwana na ye ya mwasi ayebisi ye mama c'est du mensonge nga naza témoin yo moko moto olongoli bilamba na yo soki oke kokosela pasteur nga moko moto aliboso ya kocontredire yo devant la police nde naye kopermettre bafungoleli ye portail mama akei na ye ezalaki un vendredi
tozeli mpe bapolisier tomoni bango te parce que bakokaki mpe koya te mission na ye eyebaki deja na koéchoué. Dimanche eleki, lundi, mardi, mercredi, jeudi nde naye kosala crise ya tension. Tension mati 18 sur 11 et 19 sur 13 et pendant un mois et demi il n'y a que mbala moko oyo tension yebaki na kokita 18 non c'était 14 sur 9 na tongo mais l'après-midi est remonté les choses et j'ai refusé ya koyeba na komela bakisi mais ere nazokutana na baminganga bazoyebisa ngai pasteur kosakana na santé te il faut mela bakisi okoya kokweya ainsi de suite. Je leur ai dit je sais ce qui se passe mais pour le moment nakomisala te esclave ya kisi songolo parce que soki nayebi ke soki na bandi komela bakisi attention ekokoma maladi. Jour moko na tongo tension ekomata jusqu'à 22 sur 14. Normalement ils ont déjà niveau. Ils ont niveau le plus élevé. Et na meki tension 22 sur 14. Makanisi ya batu bayebisi nga non il faut tokoma hôpital parce que niveau ezali niveau moko ya mabe. Nayebisi bango non tosambela d'abord nde nabengi ba intercesseur bazalaki wana tomandi kosambela e toza na kati ya kosambela nde nzambe alakisi ngai ke omoni mwana mwasi oyo mama wana ayaka na ye azokontinue koya awa ye mutu aza la base ya oyo ezali kokoma parce que ye nde bapesi pouvoir ya kokontinue na mission e nzambe ayekoyebisa nga alobi nakende hôpital te nakendaki mpe hôpital te navandi ezalaki mercredi jeudi vendredi samedi nazalaki mena na programme ya komata na ngomba na bana na nzambe e mercredi yango mwana yango aya église te vendredi mpe aya te samedi nde aye koya e raye nde navandisi ye nayebisi ye tala oyo oza kati na kosala eza boye na boye me eza na bokonzi moko te likolo na ngai nda ye koavoue alobi certainement koko na bango moto apesaki ye mission ayebisi ye ke non ye moyen a revenir wana eza te mais apesi ye pouvoir yayeba na kocontinue na mission pasteur wana il faut akufa. Ça c'est une bonne chose. Liwa eza mabe te mpona biso liwa eza malamu me tokokufa ye nzambe ye moko akani ke toyeba na kokufa. Osalaki nini apesaki ngai kisi ya maladi nayaki nabwaki liboso ya lupangu ya église de telle façon que soki onyati yango oyeba na kobela oyeba na kokufa me ngai oyo nazobela me nakufaka te epuis kisi mpe nazwi eza te e omoi nayaki kokende lisusu na hôpital nakutani na médecin akomeli ngai ba examen il faut kosala écho cardiovasculaire il faut kosala tel examen ya foie ya rein ainsi de suite et bon ezali je dis à tout le monde je ne fais aucun examen parce que soki nasali examen bakoyebisa ngai biloko oyo eza démoniaque mpona kotrouble oyo ezali makanisi na ngai e soki nandimeli biloko minganga bakoloba effectivement nakoyeba na kokoma maladi. D'où je ne fais aucun examen parce que je ne suis pas malade et j'ai la guérison en moi et je n'ai peur de rien.
Et c'est ainsi que Jésus-Christ, le Dieu que je sers, m'a guéri. Naza en bonne santé, je n'ai aucun dérangement. Nazo salami salanyonso comme il se doit. Koteya, kokamba, koyemba, kosambela pona batu. Et je ne suis rien dérangé par quoi que ce soit. Et nazo kuni sanzambe parce que nzambe na bazar. Bazamara. Papa Richard, bando bazola na biso. Ce que la prière ya makasa jour parce que tu rappelles déjà dans ma famille ce que maman a tout béni na âge mobo avancé que yé mutanya bana na oui, tellement que maman on a tout nakaya liboso. J'ai compris que ce qui était préparé, les alaki a que les kamaeko mais le moine na yekati na église, c'est que le col a parvenir na kolonga ngaite. Maintenant créer un problème niveau de justice on a koloba abomi moana na ngai c'est que c'était ça mais yemo kumutwa bomiye maintenant les amis locaux spirituels bokoyeba na kozana na preuve mon côté pour nous prouver que yemo to bon mais au moins ce qui sera prouvé c'est que bazalaki na église bazo sambela mutokoi et akufi maintenant responsabilité c'est que c'est le pasteur qui doit se justifier. Papa Nabakam, est-ce que Bolamera peut me faire qu'il y a Zobela au Puyele au Tinier dans l'hôpital de Bokangaba en église? Kondimananga eza kondimananga. Kondimezana kondimame liboso à l'état baromo nangote papa. Tesina nazoloba. Nazo témoigner na kawo yetali ngai. Wana eza kondimana ngai. Mais je sais que Nzamba utilise comme médecin pour résoudre d'autres problèmes, il y a maladie. Nzambe a résolu d'autres problèmes par la prière. Mais quand nous avons une personne qui est malade, Azana droit à kokende hôpital, mais ce qui a été hôpital était Nzamba vous allez glorifier parce qu'il faut monter comme un hôpital par exemple retrouver Kazana sida. Maintenant, il faut toujours laisser les sous dans l'hôpital. Et ceux qui ont dans l'hôpital, l'hôpital est confirmer que sida est allé les sous parce que les sous ont un appareil où ils allaient pour détecter que sida est allé sous. Voici pourquoi il faut empêcher l'hôpital de l'hôpital. L'homme de Dinabanobal, parce que Bamakambo, il y a pasteur, il y a famille. Moi, je maman a été. Oh maman zando kanya boumang est-ce que ça y a solo pep qui m'a ramto to non maman pas cause capable que ali moi na cette qui a envoûté à bif cette vie na ndenya kindoki papa les akutulika mboko lobelate parce que na famille nyonso kindoki ezali na famille nyonso bandoki bazali ezana makambo oyo bato bazolobela tuba kati na ba famille mais peut-être oyo église à un certain moment bakoloba tuo malheureusement basalaka nini ya église nde bazwaka mpona koyeba na kobrandir koloba église ezokabola bato non église ezokabola bato te nauti kolakisaka ya frère oyo. Cela a pris beaucoup de temps. Toyebaki ke maman na azana misala ya monene me mutu moko tatikala koyebisa ye yango. Mais jour yemoko atteindre maturité spirituelle, Nzambe asungiye par la puissance du Saint-Esprit ayeba na ko détecter oui ezoleka kati na famille na ye ayeba na ko comprendre que les ali misala ya molili et deuxièmement grande sœur naye ayeba na kouta na mboka ayeba na koya avant de sa famille pona kotuna maman pourquoi ozoli na ko détruire vie ya leki na biso ndengo détruisa vie na ngai c'est que c'est quelque chose de vrai et kindoki ezali ko exister parce que Satan azali ko exister. Église e kabola kamuntu te l'église et bisaka mutu te boya parent na yo parce que azandoki parce que ceci c'est la non ezaro l'église. Parce que papa ezani que maman boti mona na depuis kanyon so na bibsa vine te comme kana kimukolo mona ça a comme na 30 ans 38 ans 32 ans parce que tout le monde que tout le monde appelle ba mort mususu que ndeko tel
a 30 ans akufi 40 ans akufi maman ne mutalien na kino monde depuis bon mois nyoswana pourquoi pas que maman allait que maman azili ka kola vraiment tina ba âge mo ba 35 ans ya olia aux monter que makamwa ne dans un peu moins louche Nzambe na lola zo lokumu Saoul alukaki koboma David a combattu David pendant plusieurs années. Mais a parvenaka koyeba na koboma David te. C'est pour dire que les anabato bazana grâce na Nzambe likolo na bango oyo peut-être baluka depuis bomwana baboma ye esimbi te. Parce que Nzambe azo protéger de sa manière a yebi mission ni azana yango quand bien même nan ndimele Yesu te. Mais dans le monde il y a délivrance. Il y a ce qu'on appelle la programmation satanique ou bien la planification satanique. Satana akobungisa bitumba eyeba na kotelema ernzeli ya libala ya motefu efongwami par exemple. C'est qu'avant libala azana calme azosala vie no normalement mais lokola bitumbeza ki ayeba na kobala te jour wa koyeba na kozomobali ya telemi ka yekwa bala en ce moment là ba demo wana ba telemi maintenant pour empêcher que libala esa le matin. Satana akoko c'est un esprit katina mutu na kolo baka par exemple il y a phénomène il y a mari et femme de nuit. J'ai rencontré une sœur azo mene vini normalement mais ekomi soki azu mobali tangu ya zozo kaka mobali oya za sérieux mobali wana pesi même programme ya makambu ya libala sœur wana bandi problème ya ba règle douloureuse eko sala ta 3 semaines ekata na kate mutu akomi pal mobali akotala kaka boya moneble mwasi aboye il faut zala na mbongo ebele soki obali ye tu auras toujours des problèmes mobali yakimi soki mobali yakimi santé na ye zongi non normal. C'est que il y a des types de démons oyo ba proclamer que ba koyeba na koagir dans circonstances songolo bazana bango na vie ya mutu dans autre mutu bandi calmement bazoze les chances sur la question. Merci beaucoup l'homme de Dieu bonzambe na bonzambe lo les ofuta papa bazola na biso na mi ape obakisa mutu na mususu na bataki oyo ke bozwa liboso ya cherne ke koyaki okomatiti na niveau ya hôpital il y a eu d'autres personnes oyo ke bakoya na chair pe bakufa papa net ke yo moko mpe oza victime ya likamwa ke bandoki baatakaki yo lelo gloire à Dieu okufi te obimi na likama yango ko bandeko oyo bakolege na oyo bakweyaka na chair pe bakufi ezalaka nini ke baza na nzambe te okoma. Merci mpona motuna oyo ezosunga ngai nafungola eloko mo bana na nzambe oyo bazolanda ngai nalingi bocomprendre na kati na église lelo toza na 5 sorte ya basali na nzambe. Vous comprendre papa 5 sortes ya basali na nzambe. Tozali na ba serviteur de l'iniquité basali ya masumu. Ce qui otangi kati na mukanda ya Tite chapitre 1er le verset 10 à 11 verset 13 à 14 makomi ezoloba ke bandeko wana bazoteya biloko oyo bakoki kote makambo ya soni et bazali ko troubler même ba famille ebele. Lelo tozomona un pasteur abota de gauche à droite a telemi liboso ya cher pona ko défendre oyo ezali impudicité na ye. C'est honteux. Une telle personne aza serviteur ya iniquité. Makambu ya zote wana ezo cadre na scène doctrine te. Eza type ya Balaam. Balaka bengi ya modir bana na Israël. Amekiti esimbite ayeko yebisa ya lobi nono konsato piéger bango. Yo sala ke ba mariage salema entre batu na yo na batu na bango mena ba mema bango na kobanda kolie biloko ezali sacrifier aux idoles et kozala à l'encontre ya loi ya Nzambe na bango
et c'est en ce moment-là que Bakoko m'a fait faible. J'ai rencontré par exemple une sœur à Ebisingai, prétendant naye Azo Senga Yenzoto. Accueilli par le pasteur Moko, parce qu'Azo menacé que ce qui a pêché Yenzoto, il faut pas qu'abonne. Pasteur wana ebisi hote omoni aza mutu bolingani asi alingio asikutupe a se présenter pa inabino et omoni soki ozobo yako kende kozomwasi mususu ndimo pese ekanzoto. Mais qui est cet homme de Dieu o yako mema mwana na nzambe asumuka côté ye masumuka. Deuxième sorte ya ba serviteur les locataires na église tous en serviteur de ventre. Philippiens chapitre 3 le verset 19. Ce qui otangi makomi ezotalisa ke bato wana motema na bango eza na biloko ya mokili. Nzambe na bango eza libumu na bango. Bazo travailler pour leur ventre, bazo travailler pour Nzambe te. C'est ainsi que les autres gens dans l'église et les autres qui ne peuvent pas être pasteur, il y a un droit qu'il faut payer. Ceux qui ont une maladie telle, il y a une facture où le pasteur a payé pour la maladie, il faut foutre autant. Et nous sommes na bango, bazo fabriquer même ba prophétie. Ndeko moko betelinga lisolo, bazalaki na groupe ya intercession bakena ndako ya ndeko moko. Na katikati ya butu basambeliti prophète ya kambaki aibisi papa wana papa Saint-Esprit azoloba il faut payer ça $2000. Papa wana azalaki diamantaire alobi non $2000 na kokokate au moins $1500. Prophète alo Saint-Esprit aboyi kaka $2000. Saint-Esprit abandi ko discuter abandi ko marchander. Baye ko sukela na $1800 ba pesi bango. Balali. Tardivement na kati na butu bato nyonso balali vers 3h du matin bayoka kaka prophète on a crié alléluia alléluia hosana hosana atelemi bato nyonso basutu papa mutuka wana eza mutuka te eza sekei ebima libanda ya lupango ekola la kati na lupango te parce que soki otamboli nango okoyeba na kokufa mutuka ezalaki na pana papa bazo mutuka butu wana batindiki yango libanda elali na nzela. Papa tokosala na mutuka nini te oyo mutuka il faut tokende nango yoko tambola nango d'ailleurs bakomi kokende na nzela yebisi bato na ye nini bo se limité na $1800 na bino parce que mutuka eza bulu na ngamo soki mutu asali bêtise tokobetana. Vous comprenez? Papa tozana ba serviteur mususu il y a des serviteurs des hommes. Image ya Aaron. Moïse amatina ngomba. Aaron atikali ya subir pression ya bato. Parce que bato bazalaki na besoin ya oyo sepelisa mutema na bango nzambo oyo bakomona na miso. Et Aaron a cédé à lobi bayeba na koya na or asali veau d'or bato bandi ko adorer veau d'or. Et Moïse azozonga akuti bato bazobine na veau d'or asiliki azui même table ya mibeko abambi na se. C'est qu'il y a des en sorte ya ba pasteur lelo oyo na maté na bango ba coach accent sur la saine doctrine te comportement et la teli kota na ba église papa okukuta okukanesoza na concert ya wenge mais nzokande ozakati na ndako na nzambe habillement oyo ezali c'est que ezola kisabonzambe ata mokete akotika la côté ya ko condamner habillement wana te parce que pour naye bato bakokima église et des fois maté ya zoteya bazo imposer yango epa ya ba partenaire ya église papa omoni maté oteya ki wana vraiment ngai na sepeli na yango te oyoki alobi oke na comprendre et prochainement na kozongela ngo lisusu te. C'est que bazo kambama na ba partenaire oyo bazo bimisa mbongo pour musala bazo sale kendeli liboso.
Tous en a serviteur du diable. Quand il a mon contact des apôtres chapitre 16 le verset 6, tous au mona histoire ya servante wana o yazalaki animé l'esprit à Python. Pierre babanda nani Paul babanda ikoleka babandaki toujours ko crier bato bazaba sali na Nzambe ya Saul. Ce n'était pas du mensonge. Ce qu'elle disait était vrai. Mais azalaki poussé par le Saint-Esprit. Alingaki a créé confusion. Po bato ba croire que esprit o ezo sala katina ye, nde esprit o ezo sala katina na Paul. Jusqu'à ce que Paul ayaki commettre fin na bêtise wana. Et dans mon 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, makomi lobiete na tangu ya suka. Bato ebele bako abandonner foi chrétienne, bako s'attacher na ba esprit séducteur. Les loués en a ba pasteur rebelle ou yo bazo travailler na ba esprit satanique. Miracle bazo ça les authentiques. Ba guérison ou yo bazo pesa ba les authentiques. Bazo ça ce qu'on appelle l'exorcisme. Bako remplacer aux ala qui par exemple na gastrite bayokani na monde de ténèbres gastrite egi balongoli yam balobito tika pendant 2 ans azala calme mais après 2 ans maintenant cancer s'est manifesté pour na yo croire que obiki mais après 2 ans okanisi maintenant que eza maladie ya sika or que bayebaki na ko remplacer maladie. Par exemple tokotala ba image na zana ngowa na otiko bonde la pona ndeko moko na kuti ba pesie biloko ya ba magie catholique azobela depuis plusieurs années et ezana sango moko oyo azoya wana tozo sambela nzamba ebisi ngai ezana biloko moko batikilaki ye na ndako wana ya molili ndeko abimisi poudre moko bakomi poudre de désenvoûtement. Papa, depuis quand poudre ko désenvoûté monte? On est aussi dans catholique. Oui, la magie catholique. Poudre de désenvoûtement. Non, poudre ko désenvoûté monte. C'est aussi poudre au parolina elongi et si c'est envoûtement, ça ne peut pas se faire. Mais t'as l'image où ils allaient coller à poudre yango. Ça n'a rien à voir avec le désenvoûtement, mais ça des poudre et envoûtement. Will moko katina mulangi. Et kati na mulangi wana kurwa ezana na kati tomituna mena na mituni koma kurwa wana koti kati na mulangi. Je n'ai pas compris, mais au moins je sais que eza magie catholique nde sali que poudre wana ena ni kurwa wana koti kati na mulangi et wilango ezana couleur ya rouge et lokola makila batikeli ndeko wana et zo chocolat apa kola yango et wilango bakomi eza soki ya ange Michael na savon ya kosokolela savon yango eza ya ange Michael et na asan biloko batikelaki. Mais papa, qu'est-ce que l'ange Michael vient faire dans la délivrance? Tangu Yesu ye moko alobi na église na ye alobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom ils chasseront les démons. C'est que les démons ne sont chassés que dans le nom, par le nom de Jésus-Christ. Ils en a poudre mon côté, ils en a na santé, ils en a mais depuis ndeko wana amemela ndeko biloko oyo changement moko ezate. Aye maintenant pour proposer bango azoye amema ye na centre Songolo. Nde bandeko na baye koboye. Certainement je l'ai dit, il a fallu bazoye bakende ko initier par rapport à la magie catholique. C'est ainsi que basengi bino 3 mois ba mémoyer dans un centre. Mais pour finir, 5e sorte, il y a un serviteur, tous on a un serviteur de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. Nzamba zolo ba mutei wo ya zoteya saine doctrine nde musali na nzambe ya solo parce que azoteli lubana nzambe. C'est que bandeko yo toyoka kabako ya kawana toluka na 5 sortes oya ba ministre kati na église aujourd'hui. On a trouvé qui est serviteur de Dieu, qui est serviteur du diable, qui est serviteur de ventre, qui est serviteur de l'iniquité et qui est serviteur des hommes. Et un serviteur de Dieu
nzambe moko moto azobatela ye, nzambe moko moto azobundela ye. Mais serviteur de l'iniquité, nzambe alobi, c'est le péché qui met une séparation entre vous et moi. Nzambe akobatela ye te parce qu'azo vivre séparé na nzambe. Serviteur des hommes, mutu oyo azoteya liloba na nzambe te. Un jour Yesu azoteya, la parole était tellement dure, ayebisi bayekoli na ye oyo akomela makilo na ngai mpe kolia nzoto na ngai koyeba nakobika. Bato balobi oyo akomi kotangisa biso cannibalisme, bato babandi kokende. Pierre aye koloba, Seigneur aye kotala alobi, mais bino pourquoi bokei te? Pierre alobi non, biso tososoli ke yo oza na lobo ezopesa bomoi. Une fois azoteya likolo ya mwasi, bato balobi non, Moïse ayebisi biso soki mwasi asakani komele lettre ya divorce bengana ye. Yesu ayebisi non, au commencement ezalaki ndenge wana te, eza mpona mitema na bino makasi. Bamosusu balobi non, soki ekomi ndenge wana inutile ya koyeba na kobala. Seke liloba na nzambe eza eloko apete te. Liloba na nzambe ntango ezoteyama, kati na mokanda ya Jérémie makomi elobi ete liloba na nzambe eza marto. Marto ntango ebetaka ebukaka, nzamba alaki alobi na kolongola motema ya libanga mpona kopesa bino motema ya nsuma. C'est qu'il faut tango liloba na nzambe ezoya, soki mutu aza na motema ya libanga, il faut marteau eza liloba na nzambe brisé yango po ete nzamba pesa mutu wana motema ya nsumi, motema oyo eza sensible na makambo na nzambe. Eno motema oyo ezali kobika kati na incrédulité. Quelqu'un qui est serviteur du diable azo travailler na ba esprit na ye, à cause de la télémina chair, Satan a décidé que a retiré Pemanaï. A retiré la télémina chair, mais quand nous marchons avec Dieu, exemple la libosote, dernièrement encore, l'année passée, si je ne me trompe pas, il y a eu encore une chose semblable d'une jeune fille où Satan a tiré dans l'église, puis il y a pour nous achever, dès qu'on a eu un problème, il y a paralysie. Akotaki na koma tobondeli mpona ye nzambe abimisi ye na koma, e tobondeli mpona ye nzambe mpe abikisi ye na paralysie. Ndeko akomi kotambola me etikali problème ya moke na loboko. Maintenant batindi bango baya koacheve na église. D'abord sœur moko aye oyo batindaki pour cette mission, e nzambe a révélé biso yango tobengi sœur wana. Minini tozosambela yo elongino ezobongwana, ozokoma mama nkoko, ozongi mwana moke. Ote passer ngai pe na ebite sœur eza sorcellerie fi wana kini. Mais mwana wana na vandi liboso nazo sambela papa nayoka mutu pasi ndenge na yoka ngote. Nazo telema mpona teya nazo yoka ke nalingi na kueya liboso ya chair. Nafunguli miso natali na kati assemblée, namoni mwana ona fixe nga regard. Saint-Esprit ayebisi ngai ezaye. Nakata mateya, nakati mateya, nabengi évangéliste Jacques nalobi kambe intercession nazwi ndeko wana batindi oyo kosala nini. Ndeko abandi kolenga ote ngai naza te batindi oyo kosala nini parce que nzambe akosala te. Ayebisi ngano bayebisaki ngai ke soki otelemi mpona koteya okoya na chair, ndenge navandaki wana nabandaki kolanse yo baflèche, nde obandaki koyoka motu pasi. Ok, esimbi nango te. Après ayebisi ngano bayebisaki ngai ke soki wana esimbi te, soki kili te esili naya kopesa loboko na mbote na loboko, e soki napesi yo mbote na loboko seke napesi yo maladi ya makolo, de telle façon que okoka lisusu kotambola te, ovanda no place moko ata mosala na nzambe okoka lisusu kosala te. Bon, ekosimba nango te. Après eloko anine balobaki soki wana esimbi te osenga mai ya komela. Soki bapesi yo mai ya komela omeli yango, olobi malobo etikali, obwaki na se, bokauki kokota na ndako ya pasteur mpe kati na église. Bon, o wana mena mpe esimbi te parce que nzambe abimisi yo kolela. Ayebisi ngai no ya suka bayebisaki ngai ke soki wana esimbi te nakotisa esprit moko kati na mwana no ya suka. Maintenant esalemaki elobi asala acte moko ekopesa okanda makasi, okobeta ye sans contrôle,
ekopesa mwasi nokanda akomona keno obeti mwana mabe a intervenir et ako-intervenir likambo elongo ya mwana ekomi na bino ya bino mibale epuis libala epanzama nasekaki nayebisi ye tout ça sache tout simplement que eza na place mon côté parce que nazosambela nzambe ya maseki te naza na nzambe oyo ya solo. Et Yesu Christo na Matthieu chapitre 4 le verset 10 ayebisaki Satan, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Moto nyonso azoservir Yesu aza l'abri ya baatake nyonso ya Satan. Nzambe akopermettre etouche ye mais ekosalela ye mabe te mpona kokisa parole elobi le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel est là pour les raccorder la vérité. Merci beaucoup Pasteur Richard. Moi qui vous remercie. Votre numéro de contact papa na bande oyo baza na posa okotana en contact pour la prière de délivrance. Non, nous avons toujours le même numéro qui ne change pas. 00243 900 140 132 et ce numéro est allé sur WhatsApp et vous pouvez nous atteindre à tout moment et la grâce que Dieu a mise en nous de loin ou de près et zalina makoki ya koyeba na kusunga biso na ba bitumbo ezali koyela biso na ba différents problèmes ezali koyela biso ndenge esungi pe déjà ebele ya bandeko. Mon frère et ma soeur yo ozali koyoka ngai ozali maladi ozali na bitumba ya famille bitumba ya molili même soki kindoki vandi kati na ndako na yo n'aie peur de rien. Je te présente un homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que je sers. Cet homme capable ya koyeba na kosilisa kindoki ya koyeba na kodétruire nguya nyonso ya bokoko ya bonganga ya bilakeli mabe pe koyeba na kopesa yo victoire même soki. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre.
Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala, otango otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka, ale moloto si akenda kala. Potango potango eza koleka, ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka, Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka, tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka, amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka, engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema, tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo, tala bato bakokende, osala ndenge nini okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela bomoi Moninga, tala tango ekoleka, ekolo nyonso bato nalela mpona nini, nalela mpona nini, tango eza koleka. Tango eza koleka, tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.